Félicitations na recrutement ya chef de l'État biso bana na ye lelo totombuki tosigné biso Rwanda Kagame tozoya na mutu na ye tosacrifié mpona tokende lekolo po soutenir biso bana totika awa tokende bokunda na ye tokunda na elombe wana basisi bomengo na biso totombuki osake spontanément pour vous répondre fidèlement à l'appel de Mokonzi Mboka. Vous êtes déterminé pour vous s'enrôler dans l'armée, dans mon Sibokati Basoti, et vous êtes prêt à kende pour vous bundela et kolona biso. Vous avez la volonté ya kolanda mbela Mokonzi Mboka. Ça va besoin de l'état au Bunda. Le front normatif des alliés, le front militaire et le front politique. Et bien c'est Tata Mokonzi Mboka, son excellence Félix Antoine Tshisekedi, en très bon diplomate, à d'autres conseils du Toupa. La Bafoua Nyonso wana, à l'éviter, parce que l'agression au Rwanda, ils arrivent injuste. Même la guerre pour vous avez des armes de Francfort. Pour accompagner Bino Kaka, la version Sengeli armée n'a pas de encadrement nécessaire pour vous la bombe. Autopétit ici, la manifestation Nyonso. Manifestation publique, ils allaient parce que tu remarqueras qu'il y a un gouvernement pour les gars dans CC. Bazocha un message à ma baie pour nous côté ça Kobanga pour nous côté ça des soutiens en ville de Kinshasa. La tête économie n'a pas tourné pour tout bon pour soutenir guerre. Soutien à biso la solidarité na biso na Goma dans le calme. Ba voix ezali ebelé pour nous manifester solidarité na biso. Toyi ko kangisa te solidarité na Goma na ba pillage na ba vandalisme. Tozali de cœur na bango Kinshasa eza sima na bango. Tata Mokonzi pe azali si mama munyoso. Alors acte bosali ezali kolakisa que vous demeurez fidèle et loyal na commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi. Félicité courage Nabino. Na félicité pe bancador Nabino dans son ensemble. Alors on a bandi été pour continuer pour un nombre moko élevé. N'a-t-il été répondre à la mobilisation et à chef de l'État. La ligne Kimia et Gogabon vous allez observer des ordres et à la tête. Parce que tu comprends que Anguna Zokota n'a si ma manifestation n'a biso pour la acte de barbarie. Alors biso la ligne Colombia Kinshasa continue à tourner base dans la Kubanga pour tous les moyens de soutenir guerre.
acte bosali ezali acte moko ya motu ya makasi. Encourager o nyonso bazana elawana bako bongo ko emboîter le pas. Parce que nous tolobaka mabelo eza ya bakoko na biso tokobangelo moko te toza sima okonza mboka le commandant suprême des armées toyebi ete tokolonga maboko mpona bino moko. Thank you.